la masse sécurité. Amen. Et si tu prières d'autorité, aux ça, Satan a prié côté. Amen. 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 Au qui qu'on négocie la Satan jamais. Au qui qu'on négocie la nokité. Amen. Au qui peut qu'on ça la blague. Amen. C'est maintenant ou jamais. Merci. Amen. Amen. Amen, papa. Ce qui est un degré de démon à Zulu Kavina. Degré de qui va se multiplier ma réunion. Pour n'a pas pour maillot. Pour n'a pas salam à paix. Pour n'a pas nourrir. Pour n'a pas bloquer. Ce qui est baka. Au gouvernement de la terre. Maintenant, bébé, moi, la terre, ma maman, moi, la langue. Ça, on attend dans les terre. Donc, priez. Oyo zosa la sikoyo. Et c'est qu'il est le niveau. Amen. Amen. On va mettre la bienté. Amen, papa. On va mettre la bienté. Amen. Ce qui met mon bébé, moi, la terre, ma santé, peut-être mal ban. Vous voyez ça. Amen. C'est. Sauf au tel, ma tobi mille ban. C'est. Si tu es malade, si tu n'es pas malade, lève-toi. Na moi, na nipeka. T'es Nabi, nazo sakana na prière. Prière et ça jeté. Amen. Amen. Na minituri. Yo sopeta mabo. Ozotumba ba avion yo sabando. Ozotumba na moto. Ba engin na bango nyos, ba station na bango, ba pompe essence na bituka na bango. Ba boussole na bango ko ba tia ko ba silveka ndakuna. Yo tambo na kabo yebite ke bala ndeke partout biskolega. Papa même ça va rendez-vous de nous. On surtout bagnos ba envoyé spécial. Mususu mutu. Ozomane mutu zo ka mutute. Ya zo ya ka yo za na passe ya zo ya ka ata na zo ka envoyé spécial ando. Ozotumba bango nyoso na moko. Eli azalaki moto lokola biso. Tanga sengi moto moto kite tumbi. Yo pozo senga siko moto. Ekita etumba. Na kombo na Yesu.
kita tumba. Soki moto nzambe yo kita tumba. Ezala malade kita tumba. Ezala masatana kita tumba. Ezala mama na ngai kita tumba. Donc yo lozoba kita tumba. Ta maboko zoba kita tumba. Pe ozomona sikoyo makambo. Zala prêt. Ce qui montre à sa fête, au fait, on dit kita tumba. Amen. Le amen. Amen. Le bas amen. Amen. Et ça va donc à quartier. Kita tumba. Amen. Zala prêt. Vous êtes prêts? Amen. Mais soit kanda. Tellement que vous souffrez. Tellement que vous êtes malade. Tellement que vous êtes bloqué. Tellement que vous avez si batté. Tellement que vous avez souffert. Yes. Quand tu as il faut passer à la moto. Yes. Alléluia. Satan a un problème, Satan a un problème. Donc il va avoir un problème. On tient ça de lier les cassicoles. Tout va comme ça délivrance. Va qu'on prophétiser. Va qu'on parle en langue. Va qu'on fout. Alléluia. namoni fleuve ya monene eye kotinga kasi todimba todindi te nzoka eza nde lipango lebolo lipango elatala na tolobi ya monene esimba yo tolobi elata yo na komona Alléluia. Nabi sala pe moto ya Nzambe kita tumba. Amen. Obeti maboko zo tumba. Donc maboko ni zo moto ezo dimbe zo tumba. Yo kasamba tana mboka. Moto ya Nzambe. Matisa volume na volume maboko na bogaga matisa. Moto ya Nzambe.
Etikalaki bandako sikisa même l'esprit pépélé, même dans les autres, même dans la finance, ma communauté surtout pépélé. Oh tata zambo za wapi? Toyemba lokola catholique na missionnaire. Toyemba nde maboko esopeta. Oh tata zambo za wapi?
alinga se manifester sikoyo ndenge osala na nzoto na yo atie maladi na nzoto oyo mpona akufi barataki na décembre mais baosele na mars mais lelo basangi ye mpe komona sikoyo changement ezokota na nzoto oyo ozokanga sikoyo tozobelela yesu ndenge tozobelela ye azokota na nzoto mpo asala quelque chose osufi mpe mingi ntango na yo ekoki ndenge okanga miso tia loboko likolo ndenge ozobelela secour ya nzambe ezoya ndenge olingi obelela nabi oganda makasi kolekanga ndenge tozobelela le tout puissant akota na vi na yo akota na nzoto na yo mpe se manifeste sikoyo lobi te nabi lelo mpe lelo ngo nde sikoyo ntango na yo ekoki meme ozolanda na internet nabi lelo kaka nde ezokeza zala mpe tolingi toganga tolingi toganga nzambe asala sikoyo zala mpe oganga kolekanga zala mpe tolingi toganga esoba na kotouche sikoyo omona délivrance na yo otémoin ndenge baninga bazotémoin zala mpe tolingi toganga zala mpe tolingi toganga
onction ya Nzambe ezotouche. Simba place ozobela soki ozobela. Soki ozobela te esala te tozosimbanga. Tiens maboko na tozosimbanga soki ozobela te. Mais soki ozobela simba place ozobela. Utata Nzambe ozawapi. Nakubela Utata Nzambe. Okola masi ozawapi. Onction ya Nzambe ezotouche yo sikoyo. Ndenge takosala tozosimanga. Ndenge nazotia loboko na ngai ezoleka. Yebaki ozosimba place oza malade. Mpe nalongoli malade. Meme oza libanda. Meme oza na kati. Ndenge osala tozosimanga. Meme ozolanda nga na internet. Ozolanda nga na TV. Onction ya Nzambe banakotouche place ozali. D'accord, bona Yesu. Nzambe pesa mbongo, Nzambe pesa misala, Nzambe pesa mabanga, Nzambe pesa kobota. Complication nyonso na longo ya bona vino. Au nom de Jésus. Banguna na yo lelo. Nzambe abeta bango na kombo na Yesu. Kanda ya Nzambe pele pa banguna na yo. Au nom de Jésus. Ndenge na solo basikoyo. Yesu akufaki mpona bino mpe aseki aza na bongo. Alongoli nyonso tu ya bokolo na nzoto. Au nom de Jésus. Quelqu'un a son déclaré. Guérison et quand il peut la libérer. Maladie on a été de la banguna. Nakomba na Yesu. Nalobalanga motako changer te. Esuki wana. Ezala scellé par le Saint-Esprit. Ndenge na lobi esalamela bino. Nakomba na Yesu loba. Amen. Nani mubikisi? Nani Nzambe? Leta kama baba lisitani. Nani oyo akotaki malade? Penza babikisi. Atombola na boko likolo. Tamo sapiri bolo. Yo mkuzalema. Nzambe na nguya visite yo na. Pe omona Yesu ya minene. Na kombo na Yesu. Na déclaré. Loba amen. Loba Yesu amen. Abeta maboko pona lo. Nzambe amen. Loba lelo ezamu kolosika. Nakubima pamba. Loba amen. Loba banguna nanga. Lelo. Retour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez pour le Seigneur. Merci beaucoup.